colère par ignorance non ani na yebi que o trisaki ba papier na été ah lelo na touché faut le examen zalité mais ba examen ko ya parce que o to komi na ogena suka ndeko na zobi ki na papier ko ngo ba été colère ignorance ali boso mama aneza ko leka na vie na biso muto ya provoquer ezate ya momoko ye ezali ba drogue diamba Mama aneza ko leka na vie na biso muto ya provoquer ezate ya momoko ye ezali ba drogue diamba muto ko iko na ete ozano bien na mwasi na bana na yo na ba camarade na batu mais ata oteka lika na safu souhait donc le que signifie colère la excité na excès émotion tension na yo siko échanger ole que ne hypo to hyper et comme hier makila échauffé comme la kanda ya ngala batala sport partout au monde bazo pekisa bango kotia drogue te doje we ko dala eloko nyonso we ko excité température na yo kanda na yo emati okomona muntu azakache na tawa taki likaya na tawa taki drogue wana makasa komi nango na ndenge baza kobeta ye normal soka azaka normal nde ayebiki nzoto oyo ko excédé mais na se ya drogue andimi ye kaka continue mpe bazali awute libanda ye na ndako ataki likaya na ye swafu na ye me cigarette kaka oza komona cigarette eza na nicotine wana ekoki kokomisa mutu colère oyo bible elobi te mutu nyonso aza colère aza pire que fou so bato nyonso omona mutu alibomba zoka mutu nyonso amelaka cigarette azaja mutu alibomba parce que mutu ola a n'importe quel moment omona abosani te cigarette aza komela ese esilaki komozikise misapi me aza nango kaka wana mususu abosani te kotomela cigarette sikoyo akomi su safu ya mibale mais sikoyo paquet cigarette wana osilisi combien de nicotine combien de drogue okosi na nzoto na yo drogue mutu amelaka makaya mingi unakuta wana prison ce sont des criminels est-ce que mutu aprovoke okanda rien yo moko miutiango colère par ignorance drogue diable ya mibale kisi mamédicament omuntu soki abeli eza natire biso bato mokili kobela me tokokende na hôpital médecin akopesa biso baprescription po tokende na pharmacie bapharmacie oyo oza komona vraiment ya pharmacie na balangue mosusu babengo drugs tomona bakisi na anglais eza drogue ebongonaka na portugais drogaria na allemand apotheke bakisi oza komona ekomisaka mutu ete na ntango oza komela kisi mpona o sante na yo kaka dose eleka te ya de se kisi epai na yo ekoki koagite okomi mpe mutu ya colère so na ntango omeli kisi yango okomi kaka kanda kopo bato ezalaki awa nanga meki kokananga me nzoka ne yo balita kopesanga koka omamona melaki na kopesa awa me sikoyo mpona lingaka namela koka epui kokanga ekomi ka mokebwe mutu azalika mutu komela me mutu moko alekaki wana te so ke bampeseka bato alekaki na pembeni me yo kanda na yo na mutu nyonso aza na pembeni ke yo mutu osali nini omelaki kokananga me oyo kisi kaka aza komela ndekolangala kaka ndako place ozali soki oza na mwana aza komelaka kisi keba yeba kovivre na ye oza na mobali amelaka bakisi même ya diabete oza komona basi bazali si échange akomi kanda oza na muza maladi ye maladi oza nango ozomela kisi yekola kisi yango soza kokumba yo na température na nini okoki kosenga médecin change yo ubie osenga conseil médecin kisi ye eza normal mais kisi mpe ekoki kokuma na étage ya nini ya colère toza kokonza kodévelopper colère par ignorance oza koyeba te mosusu se na ngai kaka
ba drogo za ba kisi kaka oyo okozi ko de soke tika ba kanga matrice oyo to ba sala linga ba komela ka ba bilingo yo ba pile n'est-ce pas oyo zali ke na mela yango po nazo susu libota te na bota susu te na lingo limite no ba to jeune fille alingi ko sala ka ba catch wana na lingi ba kanga yake mwana bebere abitika na bana komela ka ba kisi oyo pona ko éviter nini matrice na ekanga ovulation ya mwana te okoya komona ya lese kisi wana pe ba ovulation complètement na tango za komela ngo okoyi kozwa eloko na nature te bongo pe si en retour na nature te eko sala kaka ete okomi pe mutakanda kanda umona tiyo fiança za simbo kwa ya tika ngai uloko bala te sala sawa parce que kiso za komela mpona okana mwana eza pe kotina yo mona ete mobala za na tina moko te sale savoir mais yo zokanzaka na mela kiso yo pona nazo zemi te mais siko ele na dike ya intimité ko kipe yo po la saka bolingo pa ni bali kuti e musupe e kumyo na soko moni mwana bala pemene na komo ko peso kaka parce que olingo zani de zemi te parce que ovulation pe excitaka moi si pas comme on a point za dike ko nto ko sepela na nature ko sanga na mobali mais siko yo ko ngo bloquer yango okomona betina mabala moi si aza suko linga ko sanga na mobali te mama fede ngai non na lembi na lingi na ngate pema mais parce que qui sont là comme la ka ya ko kanga mabota eza ko tini ko manini kole contre mobali esa réaction te alors ça peut bloquer émotion na yo pour kumona kanda contre ni bali na karte si wana trop méchante oui c'est vrai comme la kama kisi wana esa la nini le bloquer ni bali ya wana koma nini mari de ni si bien que mari de ni bala la bamonte mais yo mo ni ko bisa nini mari de ni na nini o bala ba kisi na wana kana nini ba Alléluia. Amen. Vérité. O kuza wana émission oyo ena émission to termine na Biblia ena Biblia. Amen. Colère par ignorance pilipili ka waza komono to liaka pilipili eza na degré oyo mutu falia soki eleki ekoki excité nzoto ya mutu bati mosusu azalaka meli masanga lise yera wana mokaya wana mokaya ya 100 francs aso pilipili ezosenga meme 5 lutu ya pilipili yo noza pilipili ntango ntango nini wana oprovoke Kanda. Rage. Oh yeah. Eza su colère comme rage. Et comme même mon ninga boyaki na pembeni, moi na va na pembeni yo. On est quand tout les pousse dans lingi depuis quand oh frère. Mais allez, nkeni. Kenny. Ouais mais là moi na bana biloko yoko tena kwa pilipili zate. Mais papa na taki pisanya pilipili wana. Otoboli ya pilipili. Ouais, lelo ba ba za out. Parce que bato pour la colère, de bazali la colère, statistique na rosala. Na sali ya mote na koloba ya mote. Moto kotala na basi ngai bale na colère ni. Basi le kana tango bana so kwa makam. Non, basi na sali statistique mais en entendant la pesi prospectus que basi bosiri ya kole cannibale sauf basi vous avez plus de pourcentage de chance de maîtriser kanda. Que boye na réaction ya nini ya agression te wataka te mibale basilikaka noki te mibale soka siliki tozalaka bazoba ya kokoma na boya kokoma agressif ya le vert osomomoaza kopatla chafu bon wana nde tokolobelaka jour mosusu to nana nasali recherche te nalingi kocompare basi na mibale te lelo makama basi na mibale eza te po boatala na bisa lesom nalingi somakaka basi na mibale te me napesaka nani onyo na émission ni on a célibataire. Na célibataire. Bon ça nous sommes mais tika na lobete colère pas. On a beaucoup de chance aux oies, on fallait pas na aux oies. On me tika tika lobete. Tia ono na liste ya babiloko excita kape colère ba. Ya. On va vendre ni. Pona ni.
Onimwele ndeni. Pona nini? Mwasi mutu nyosa kata matungulu na ero wana. Miso mune rouge. Opesa ka oh yes. Kepo baniko bima. Ko mina kanda kana. Maya ikoro mona lina zo. Na miso fazo kata matungulu. Batu mususu tika neso se. Anobangi na mwana sokola nga basani oyo. Mwana wangu beta nzango ya minute wana azani ko kipete. Mekana nataka kumukata matungulu. Omaka nzetali bukana ina pembeni mkoba moya. Oh, mimi msako sana nini wokeni kusala nini? Kusokola basana nzoka na zote ye kolere na mwana kwa onyo na tumba nini miso ana kwa pilipili. Sasa mayele. Onyo na pesa kiona na célibataire n'est-ce pas? On les appelle drogue.